eza très honnête ezali ke bandeko wana basi bagera mboka wana pendant 18 ans yo moko yebi bambongo zobunga na jekamine miba ezali ezo travailler ezo fonctionner ndenge singelaki te ba société ba compagnie minene ya l'état o singelaki ekotsa mbongo na kesi ya l'état po bayeba ndenge ba kofuta ba travailleurs okuta ke batu ya FCC ba bloka makambo nyonso ba commissaire République démocratique du Congo comme propriété privée na bango. Yango ngai en tant que nationaliste congolais, en tant que membre ya parti ya Ensemble pour la République, tozali côté maké cette fois-ci changement il faut écouter total na mboka na biso parce que tozana besoin ya congolais qui musala les 30 ba foutier. Awa bazo futa ba travailleurs, les 15 ba futa ba mususu, ba mususu ba futa bango les 25, ba mususu ba futi bango les 30. C'est-à-dire congolais azo sala musala na e po ba futa ye. Donc ça été que congolais a comment ko vivre na cop na kata musala. Ole ba futa ye mais abimisi pine ya train aki ateki pour que compagnie ezoko tsambongo mais ba individu moko boye ba bloquer mbongo ya l'état ba comment ko liango bango na basi na bango na bana bango c'est pour la akanisa ba congolais oyo nyonso bazali kotambola na honnêteté na sincérité mais tobo sanate chaque fois mwana nzambe nyonso ozali ko sambela ko bosana te makila ya nzambe ya Jésus-Christ oyo akufela biso na kulusu to sopango na kati ya parlement bandoki nyonso wana ta bazokota na kati ya mbarenyo na bango nzambe akotsa confusion nzambe abimisa biso ata mutu moko oyo akobanda zula biso ba information apesa peuple congolais pona koyeba bandoki wana bazolinga ko libérer Congo. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, à travers cette émission. Tosola pour la Congo, présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atondi Nakibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes ici à Durban pour le compte de cette émission Tosola pour la Congo, Tosola pour l'actualité. Et les kaka Namboka Nabiso Congo. Je suis ici à Durban avec Papa Peter Mukendi, Tosola Mamamboka Nabiso. Merci beaucoup, maman Adèle Yombo, maman Ndimako, Vanaba Babouakama. Bautiste batrisomie andima kova na bango mama Adèle Monzamba pambola makamne kende liboso mama mimindo ma pesio mbote je suis avec papa Peter Mukendi to solo mama mboka papa Peter Mukendi na pesio mbote pe ozaboyi madame l'émission. Merci beaucoup ndonanga Yannick Wenge muto atondi na bunzambe nzambe alola akanisa yo lisusu na mokolo lelo epesami penza na batu nyonso te kozali ba oyo baza na kati ya hôpital koza oyo baza salaki accident kozali oyo balalaki boye balamuki pete soki nzambe asalisi biso asa pesi biso lisusu pema mokolo lelo ezali ngolu après ezali kolakisa ke nzambe azali na eloko moko asiatie na kati na biso akondima pe koya na mboka oyo ngai nzambe pe alola akanisa yo lisusu. Merci Nenge Oye na KwaZulu-Natal poto meka kosola makambo o etali République démocratique du Congo quoi. Merci beaucoup papa. Le 3 ans comment ya ndeko na biso akufa papa biso akufa papa Tshisekedi de nzoto evana kimia mais loko intéressé biso to solango awa président Fachi maman Marthe va se retrouver ka bango na bango famille na bato muke ya IDPS to moni absence ya FCC to moni absence ya bato ya Lamuka na ebité ezanini. Bon, matanga za fête te matanga pe ba invitera mutu te ezaka ba mariage na ba fête mususu ne ba invitera batu yaka boye lobi to kolia to komela mais matanga ezaka place oyo ba routine invitation te po oya ce mutu aye oko condamner pété parce que ce n'est pas obligatoire kaka okende mutu mususu azali na posa okende et tomber ke mokolango azui contretemps. Vous comprenez? Donc, na masolo ya matanga ezaka place oyo oko mema polémique oko tsate. Ezali mokolo mamususu na zeo kansenge na wana matanga na yo, mais tomber jour on a pe mwana nga beli. Vous comprenez? Et tomber que jour on a na ebi ke programme ozala boye, mais jour on a pe na koti na mutu ka boye carburant ici linga na balabala. Donc matanga eza esika oyo mutu oyo mema motema be akotisité matanga ezaka mutu nyonso ebi ke eza place ya mawa oyo amoni ki akoko kende ko partager mawana ye na bandeko bakofela bako kende mais wana penza eza place oyo to ko mema dossier et comme dossier mamunene te ezali place oyo
ma invitation bapesaka te après ezali obligatoire te kaka ke il faut nakende na matanga ya mutu parce que nayebi ye ekokotombe mpe bacontretemps esalami ke epesi ke matanga yango nakei te. Absence ya président Moïse Katumbi na makambo ebele oyo elekaka na Congo, bamakambo elekaka na Congo ebele oyo bapoliticien bakendaka oyo bapoliticien basistaka. Absence ya président Moïse Katumbi, président oyo aza président na yo azalaka kaka te na makambo nyonso ezalaka nini trop occupé yo moneka na makambo bamatch makambo bapolitique me ya Congo na biso ezalaka rare omona présence ya Moïse Katumbi. Non ezali penza na rare penza ndenge ozozwila yango te ekokotombe kemba mosusu abengaki lelimbisa ngai nayebi ke esengaki naya parce que bato bamema ngo na polémique makasi te a fait beaucoup Moïse Katumbi na matanga na famille Tshisekedi ozo comprendre nga na boya ka bato bazo comprendre te bazo yiba te qui est Moïse Katumbi avec Félix Tshisekedi baza bami moko basala makambo ebele ensemble o bato mosusu bakanisa ke Moïse Katumbi azaka ennemi ya Félix Tshisekedi ou bien Tshisekedi azaka ennemi ya Moïse Katumbi bazo mikosa baza bato batamboli basali bamati babato bakei batrain bakei bisika ebele ensemble mpo tozwa résultat oyo toza nango lelo donc ekokotombe ke Moïse Katumbi na Lubumbashi matanga esami na Kinshasa mokolo yango mpe azoprepare ndenge nini bamosusu ke aza na bajoueur ke bakende kobeta bale nani babeta mal donc yango nayebi so ke matanga eza place bainvitaka mutu te matanga ekozala ke nazokanisa na koya me na ye te mbamosusu nabengi yo ke mon cher limbisa ngai nakokaki koya me nazwi bacontreta moko boye mais mpona ke koloba ke Moïse Katumbi aboyaka kokende boyeboye wana naboyi nakotisa yango na lolenge moko boye ndenge babenga yango ke bapolémique nazwa sur mbamosusu abengi famille Tshisekedi bayebi makambo Moïse Katumbi asi asala na bomoi na bango jusque mokolo oyo corps ya papa na biso Tshisekedi wa Mulumba azonga na Congo preuve nga na ebisaka yo akendaka Belgique pona ko signer kaka ke corps na ye ebima esika zaiki donc famille Tshisekedi baza très reconnaissant avec son excellence Moïse Katumbi Tchap. Francis Kalombo alobi fo bakanga Caleb Mutombo bakanga ye par rapport à ndenge ba désespère o bakufaki babi azalaki parmi bato basalaki crime wana il faut bakanga ye dans l'immédiat réaction. Et non sincèrement nga naza ko appuyer honorable Francis Kalombo Caleb Mutombo oyebi rôle azaka nango na mboka na biso wana akomisaka aner et komi propriété privée na ye moko azwaki makambo ya leta ya mboka na biso akomisaki donc azaki na ba prison na ye ya ye moko ya batu na ye soki akangi yo a place akotia yo donc eza makambo mosusu ngai nazali ko encourager yango baza ba congolais belé oyo babungaka boye bakangi yo batie quelque part babomi yo baki obwaka yo epa ba lion bale yo ozo comprendre donc ba congolais belé oyo nga ngoto nazoloba oyo nyonso ayeba ke na temps ya guerre tozali kobunda na mboka na biso ke e politika nambe akenda abungisa ndeko na ye afongola dossier contre Caleb Mutombo parce que ye ndi mutu azali kozwa ba congolais ebele babwaka bango na fleuve nani mai na biso ya njili na fleuve Congo ba sasu abenga kutu ba mususu ya keboya bozwa bibembe kotoyo gouvernement ya Kabila bato basala na Kabila bayebi bibembe combien o babomi ce n'est pas que Moïse nani honorable Francis Kalombo azali ko créer dossier mais ces dossiers ozali réel ya kolobake nani politique nambe na aboma ba congolais belé na complicité ba Caleb Mutombo. Tomoni olenga nkoya ekoluka pasteur Mukuna alobi atika makele avanda kimia pourquoi zo tout mola eloko ba tout mola raté avanda kimia réaction ezani te na ebika ke ndeko na biso elenga nkoyi alia na mbongo ya mesana na ekolia batika lukuta batika musala nzambe oya bengami na kombo ya Pascal Mukuna asala musala oyo nzambe asi alakisie na bandeko mususu ba politiciens oyo babandi eza devoir na ya tous les Congolais oyo amoni ke makambo zali kotambola te na mboka na biso batelemela yango totelema yango na bosolo ya koloba ke batu tu nyonso ya FCC efoto komisa bango na suka basali déjà 18 ans basali wana esi ekoki batikila batu mosusu basala pona intérêt général ya peuple congolais oyo ezali toujours jusqu'aujourd'hui bazali ko souffrir ma ezali te banzela malonga ezali te salaire ezali te donc makambo belé ekangami pona bango bazolinga ke
ko développer mboka na biso ekende liboso te ngai nazali ko encourager musala nzambe Pascal Mukuna a continuer na biti na ye a continuer na bitumba oyo azali kobunda nazali pe kobelela ba politicien mususu oyo bazali conscience tranquille baza kobunda na honnêteté na sincérité sans ya ke butu bazali na peuple congolais butu bagena kingakati botelema cette fois-ci tokomisa FCC na suka na bango histoire na bango ebunga. Merci beaucoup, Papa Peter Mukendi. Tozola toujours mambo oyo etali mboka na biso tozana Papa Peter Mukendi awa na kati ya Durban tozosola Papa Peter Mukendi mbutu eza na kati ya coalition FCC na cash nini ezoleka kuna koto komi simba tika na ebite réaction ezalo ni ndenge makambo réaction nanga eza très honnête ezali ke bandeko wana basi ba gérant mboka wana pendant 18 ans yo moko yebi ba mbongo zobunga na Jekamine Miba ezali les autres travailler les autres fonctionner ndenge singela kite ba société ba compagnie minene ya l'état o singela ekotsa mbongo na kesi ya l'état po baye bandini ba kofuta ba travailleurs okuta ke ba tu FCC ba bloquer makambo nyonso ba commissaire République démocratique du Congo comme propriété privée na bango yango ngai en tant que nationaliste congolais en tant que membre ya parti ya ensemble pour la République tozali côté maké cette fois-ci changement il faut écouter total na mboka na biso parce que tozana besoin ya congolais qui musala les 30 ba foutier awa bazo futa ba travailleurs les 15 ba futa ba mususu ba futa bango les 25 ba mususu ba futi bango les 30 c'est-à-dire congolais azo sala musala na e po ba futa ye donc ça été que congolais a comment ko vivre na cop na kata musala ole ba futa ye mais abimisi pine ya train aki ateki pour que compagnie ezoko tsambongo mais ba individu moko boye ba bloquer mbongo ya l'état ba comment ko liango bango na basi na bango na bana bango c'est pour cela tozali côté le maké président Félix Tshisekedi a fungula misu ayeba ke ndoki ya Congo ezali batu oyo basali na batu ya FCC batu bandima et politique na Rwanda mutuchi batu oyo ba continue jusqu'aujourd'hui ba omela makila ba congolais pour ba kolisa puissance na bango na monde ya molili. Donc personnellement nazali ko belela tous les congolais oyo aza na conscience tranquille ayebi ke aza na besoin réellement que changement ekota na boka na biso changement ekota. Merci beaucoup Papa Peter, mais tout le monde qui meeting moko par exemple face à un stade est raté paraît-il au mobilisation ça la maïbienté paraît-il au individu moko alinga beta masa si kumoko linga salama jourwana et là on est ça qui pour meeting ça. C'est nazali penza na réponse penza valable on a occupé ça yote pour un événement au Lingagi Salema mukolo ya le 24 et sur le 26 organisateur na yebagite que c'était qui tellement nazali membre ya IDPS c'était organisation oyo ya ba membre ya IDPS nde batu bazali ko organiser ngo yo eza mutuna penza ya kotu président za IDPS président za ya Congolais tous les Congolais mais un meeting va demander c'est les salamité tant que président de la République tant que président IDPS 4 nayebi ke eza président ya ba Congolais nyoso mais ezali organisation moko esalamaki ya tu ya IDPS tu vois parti oyo ezali na pouvoir mais organisaka makambo nyonso. Donc bon en tant que Congolais en tant que nationaliste congolais réponse nazali kopesa yo parce que ezali organisation moko bo salamaki na ba membre ya UDPS yango nakoki penza kopesa yo na muzindo te parce que na maîtriser yango te parce que na okoya awa na beti libaku ba ndeko bazolanda biso ba comprendre que na okosa ezaki bongo te bon moyen na kota penza na muzindo ezate eza dossier oyo na moni blokola ba zakari ba baso yo zaka na yebi keza vient na yo o ko tuna ye na ta téléphone a ko beta yo lisolo pourquoi dossier wana elekaki bien te. Natomoni Roubero a autant ko répondre Fayulu mikolo koleka parce que Fayulu aloba ke Roubero aza Rwandais Roubero va pas répondre Fayulu tant aida ka na poto azaki Rwandais te ka lelo ndako. Non pour na Roubero Rwandais c'est vrai. Place on a kutayi ke bazolo bake Roubero Rwandais alingi asala makambo ya ba canalisation on a place oyo na mona yi geza lukuta parce que tozaki nano na vérité de réserve ozo comprendre et limu lokola mulinga likaya tondimi Félix Tshisekedi azala président wana mais ba pesanga poste yanga moko mais batu o basalinga na bimalelo nani nazala
tocha bango na côté ta bandi dossier ya Rubero nga yango nazali koyebisa yo ke Martin Fayulu batu mosu bazo benganga bazo kanisa ke je suis contre Martin Fayulu te nazali contre idée na motema mabe ya Martin Fayulu ozoko azanango tu vois nakoki jamais kozala contre Martin Fayulu quand nayebi ke tomona bitumba na ye mais zoka na kati na bitumba na ye azaki mutu oyo azolia butu ozo comprendre mena moi aza pembe na bakongo biso nyonso toyebaka te ke Martin Fayulu akendaka na barubero na États-Unis lelo tan rubero azoyebisa biso ke esika oyo esengaki ezala Tshisekedi nani Martin Fayulu a voté Kengwandundo parce qu'il était toujours corrompu pour récupérer un franc, à récupérer l'art à cause de l'art. Ce qui est le Kishasa, ezali Kishasa na salité, tobo sanate que to rappela kabatu. Oyo bazali kokanisa ke biso tozali contre Martin Fayulu. Non, tozolo bande vérité. $40,000 ba corrompra ye pour azua a voté André Kimbuta. Oyo ke mutu oyo azali na vision ya kobongisa Kishasa, c'était Ada Bomboni. Mais oyo apesa mo Congo parce que azaki na ba intérêt na personnel asala kango na lolenge yo ya kanisa ke awoko salango yango nga nazo yebisa bino ke tozo sala makambo na honnêteté ngata nazo koya nazo ya en tant que nationaliste congolais nazo ya en tant que katumbiste nazo ya en tant que politicien nazo défendre Congo parce que tozana mabele mususu te à part RDC Martin Fayulu ababimisi na poisa zoka bakenda na États-Unis balie bameli na barubero wana Rubero il était congolais menga na lobakango vérité que Rubero il est rwandais azate bana murenge ndiye bazo yibisa biso keno bana murenge mais lui azaki na Rwanda ayaka na Congo avec passeport rwandais ayi kotanga na université ya Lubumbashi binga na bango bato bafandi na Lubumbashi bayebi tozai kosambela na Rubero na bien voir na Manyema Pasteur Lukusa oyo baboma epa politique aname nde abeniraka mariage na ye ngai conscience na ngai za tranquille ya kobenga Rubero un Rwandais mais ezali makambo o Martin Fayulu azoloba te Martin Fayulu abimi na moi aza Martin Fayulu oboyebi butu aomela supu ya popotame ameli supu ya ngulu ya mafuta ebele kangie na munana na misu aomona te na moi ta mafuta esili azongeli biso keno nazali kobunda pona intérêt général lukuta Martin Fayulu aza mutu oyo nzambe amonaki déjà soki akomaki président de la République bato ebele balinga bafongola mbanga te c'est un quelqu'un oyo aza tamboli na lukuta nzambe a confondre na même atata babimisaka ye président ya nini ya nani ya président anani candidat unique ya nini ya opposition azaki na face B na ye preuve à l'appui tant akei na bandundu alobi nini bo voter ngai tant na kokoma président de la République Muzito akozala premier ministre mais batu oyo basalaki ye déjà que Martin Fayulu toyeba Martin Fayulu parce que histoire okochange yango te ba vota ye en tant que député pour Tshisekedi wa Mulumba tu vois batu basali c'est Moïse Katumbi parmi bango tout na zozwati na Jean-Pierre Mbemba mutu azwi mbongo na ye atie na mesa mbongo etei na balabala donc epesi biso eloko toza koluka te azongisa ndeni asombi ba esika oyo asali eside na ye abombi mbongo mususu oyo azo préparer pour 2023 malgré azosala makelele ya lukuta asi afandisi mutu na parlement muzito azokosa bino azozwa salaire en tant que député na parlement azobima ok tozobunda mais tu étais avec Kabila un Rwandais tuchi yo tamboli na po Kagame kambo meli supu na ye lelo ozobima lokola un quelqu'un oyo azali kobunda pona intérêt sincèrement bandeko na nga na osenga bino ezali tant conscience ya congolais nyonso atambula oyebi ke même ata Félix akoma président de la République obi Martin Fayulu akota kinga combien de fois ba sala discussion avec politique aname oyo yita kotaka kuna atikala ko yebisa peuple congolais te conscience na ye ayebi lelo oyo moni ba Rwandais wana ba politique aname wana ba obimisa ba photo mususu bato batikali kipelekes Martin Fayulu azai ko kende butu na moi enfin c'est comme ça que Zambe ninga balobaka que l'homme propose des dispose c'est comme ça que boyeko yoka simango Félix Tshisekedi a azu bokonzi biso to sepeli en tant que Congolais parce que pouvoir ezaki na Rwandais pouvoir mwana mboka azu yango sikoyo tozali kosilusenga kake to telema to sangana na bomoko
que Congolais nyonso aliaka bien, Congolais nyonso amelaka bien à quelle classe azonga yibi na yeke na quelle classe ça rozonga ipa na biso tokota biloko kolia tolia. Merci beaucoup papa. Tout le monde qui phare de ces bateaux que c'est là par rapport à la guerre ici na est mais ba mikolo yo to les kami balo ba kufi les sous attaque to salama ba bomi les sous ba congolais na est kuna na éviter du lobaisa. Non, toza na esengo kaka parce que omoni kala tozali koyoka te ke soda na biso ake na este boya bundi toyoki ke ba FARDC ba récupérer omoni eza bitumba moko yeba ke koza ba congolais mususu o balati ba costume baza na batu na bango na est kuna ba forma ba rebelle po ba yibaka ba minéré ba piaka ba minéré lelo Rwanda azali premier producteur ya coltan aza premier producteur ya coltan ya or surtout la ni en réalité Rwanda aza na esika moko te oyo ya ko kolekisa biso ke en tant que ba déclarer que baza ba premier producteur ya coltan na or au mona ke ezaka bande na biso ba congolais oyo bazali koboma bande ko na bango pona ke bazwa mbongo ya makila mais eloko nyonso ezaka na ebandeli nango ekozala pe na suka koyeba kokanisa te ke bitumba oyo ezali na este ekokontinue ekokóma na ntango moko boye bitumba wana esali nini esili mutu na mutu abandi osepela. Merci beaucoup papa Peter tokomi na suka message po eza mpona bakongolais baotala biso partout baotala na émission oyo message eza non message eza très clair ngai nayaka kaka mpona bolingo esangisa biso tolongola esprit tribal bato bao tambola nango motema mabe ozotala penza mutu soka azoleka na media bomoni penza motema mabe elati nazosenga ke tolingana toza ba chrétien tozaka ba chrétien te soki ofandi na kati ya église mais allez chrétien bo Kristu na yo elakisa misala na yo kokende église te parce que ozokende mpona kotondisa bakiti kasi kende église tant oyebi ke conscience na yo eza tranquille ozali penza congolais oza chrétien ozali kubunda na motema na yo mobimba ke mboka na biso Nzambe a délivrer yango total po congolais nyonso asepela kati ya mboka na ye. Na pesi na bandika na yo moko yani kwenge mutu atondi na bunzambe Nzambe alola akanisa yo lisusu Nzambe apambola yo Nzambe akanisa yo mingi na libota na yo mobimba na pesi mbote na ngai epai ya Didi Dipumba na libota mobimba mama Adele Yombo na libota mobimba Nzambe alola akanisa bino na pesi mbote na ngai epai ya son excellence Moïse Katumbi Chapwe na pesi mbote na ngai epai ya honorable Francis Kalombo na pesi mbote na ngai epai ya pasteur Paulin Mwewa pasteur Albert Mputu na pesi mbote na ngai ya tous les katumbistes tous les mozologues bande onanga ya Okapi World Nzambe alola akanisa bino apambola bino lisusu na sengi kaka ke Nzambe alola akanisa ba congolais oyo nyonso bazali kotambola na honnêteté na sincérité mais tobosana te chaque fois mwana Nzambe nyonso ozali kosambela kobosana te makila ya Nzambe ya Jésus-Christ oyo akufela biso na kulusu to sopango na kati ya parlement bandoki nyonso wana ta bazokota na kati ya mbarenyo na bango Nzambe akotsa confusion Nzambe abimisela biso ata mutu moko oyo akobanda ozwila biso ba information apesa peuple congolais pona koyeba bandoki wana bazolinga ko libérer Congo te mais makila ya Jésus-Christ oyo sopanaka pona monde oyo Nzambe akufela biso poke masumu na biso Nzambe alimbisango kasi tozobela lisusu makila wana po confusion na kati ya camp FCC bamona ke Nzambe oyo alola akabela biso Congo sans intérêt personnel akabela biso Congo sans intérêt que to corrompa Nzambe Nzambe asunga biso asaisa biso victoire ezala totale. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW, congofrance.com. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. C'était pour moi un grand plaisir d'être pour vous. Le président Peter Mukendi, président et les amis de Moïse Katumbi, ici à Durban. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de savoir le staff pour la soutenir l'émission où a réalisé. Merci beaucoup à Glody derrière la caméra. Merci beaucoup à maman Adèle. Yo maman ndima ko va na bana ba bois kama bautiste ba trisomie. Maman Adèle yo mona peso mbote Nzambe apambola makasi. Maman Mimi nduma na peso mbote. Merci beaucoup à Glody derrière la caméra. Merci beaucoup à Fiston Kalala. Merci beaucoup à Bati Kaleme. Merci beaucoup à Francis Bouya. Merci beaucoup à Fadi Diba. Merci beaucoup à tout le monde qui est branché sur www.congofrance.com. Restez toujours branchés et d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.